bandeko balandi bana bapasi motukango bisika nyonso bino bozali toza na kati ya ambiance bino moko komona bilili basurveille ndenge nini basepelisi tata mokonzi ya kule nasolo basepelisi vraiment tata mokonzi ya kule na mokolo ya lelo na batata na bamama na bana vraiment na paroisse ya Saint-Denis oyo tozali mosala esalami kitoko biso moko tolanda na bilili ndenge nini makambo eleki awa na paroisse ya Saint-Denis. Bien gauche! Bien gauche! Bien gauche! Donc on a la prestation par la Commission de l'eau, par la Syrienne. Tout la première partie, avant tout, la femme a monté car elle était. Et l'autre histoire est zatée. Mais moi, ma communauté a monté aux autres. Mais moi, tout ça, il y a chorale ya Syrienne. Et quand on a dit pour la perception, on a obéi comme moi lelo. À vous, les Syriens. Imagine moye. Wana ezali chorale ya MSSK. Kenya. Thank you.
célèbre le 63e anniversaire de la débris mortelle de Papa Simon Kimbangu de Lubumbashi à Kinshasa. À cette occasion, moi, Konza Kinyedi Cédric, en qualité du dirigeant technique du MSS Saint-Denis, et à votre titre respectif, je viens de vous annoncer le déroulement des exercices parades réservés à cette festivité. Musique, à l'occasion du 10 avril. En avant, marche!
tamo tamo limo centre mbote na biso nyonso ba oba Holanda biso tozali ba mama surveillant na ba tata surveillant ya paroisse à Saint-Denis lelo ezali le 2 avril bokolo monene oyo ba surveillant ba welaka lingomba yango na biso ba mama na likanito zwi neto na nkamba ba fête musole il y a des 2 avril écoute biso kuna mais mbalo yo tokei na nute yango to bito sepisa bana biso na batata na biso na ba yana biso ba mama otobota ba la surveillant to ça défilé pona ko laksa ndenge leka na nkamba yango ezali mba ya liboso. Merci En ce jour du 2 avril 2023, donc nous les surveillants de la paroisse de Paris-Saint-Denis, on avait pour obligation de rendre honneur, gloire et grâce à notre chef spirituel, notre Seigneur Papa Simon Kiba Okangani. Donc à cette occasion, nous avons voulu passer devant la paroisse afin de fêter cette journée comme il fallait. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Merci. C'est vrai, aujourd'hui, elle est le 2 avril, il tombait un dimanche, elle est Nicolas, Papa Simon Kiba, parce qu'il pose un petit sur la Sivea, donc à Nisaboye, il y a un autre, Papa Simon Kiba, il y a un maillot, il y a un fait, il fait ça, mais là, il et c'est mon ami, c'est Ali, il est là, et Papa Simon Kiba, aucun ami, on a lu toujours, il fait ça, il fait ça, il fait ça, les gens nous parlent à travers le monde. À travers le monde. Quand il y a Papa Simon Kiba, on parle à RCN à Brazzaville. Si nous avons un cas, papa, il y a Papa Fouamba Djazali, et c'est le mot Ezali, à Sibéa, on a dit que le Nakamba, on a beaucoup mis ça, Papa Simon Kiba. tosali yango na ntina ya Papa Simon Kiba mpona kolakisa eke biso oza bilombe na ye yango moni bamama baza partout na monde entier yango moni tosepelisi lelo batata na bamama na bana na biso mpo oyo baza na groupe te ndenge papa olobi ke toteya bana na biso nzela na yo balanda tolasa bango nzela oyo ya yo biso bamama so balakisa biso nzela na yo yango mpe biso tozali kozwa exemple tolema bana na biso eza esengo mingi na mokolo ya lelo yango moni nalobi kaka mwa moke na koma kitambo na kolimo santo esengo makasi ame Bonjour maman journaliste. Lelo ezali le 2 avril. Fête Papa Simon Banga pesa na ba MMSK. Biso ozali ba parents ya ba bana ya ba surveillante. Yango ba senga biso ba parents lelo to défilé to sala exercice. Yango moni biso to sala exercice na bana donc eza pour le coup moi le 2 avril Papa Simon Banga oye. Ba surveillant oye ba gauche oye. Merci à vous. Merci. Merci papa. Saint-Denis, la paroisse, nous avons état d'esprit.
eza paroisse eza mpe eta esprit donc bana tokondisaka bango eza na esprit oyo akisurveillant ndenge esalamaka na mboka nde tombekaka komeka yango awa na poto bana basalika bango ndenge ezalelaka mpenza parce que biso tobandi yango na afrique oyo toyekolaki yango toyekolakisa bana esengo oyo ozomona vraiment eza lesengo ya le 2 avril nde tokoti na 105 ans ya papa Fumalongo donc année oyo ezocontinue na mapamboli ya ndenge mosusu yango wana omoni ndenge tozosala likambo yango vraiment esengo ezali omoni baprestation nyonso tosala kati église bana torepetaki tolalaki bacreye basali prestation na bango baparent na baépouse ya bana baépouse ya basurveillant na baparent ya basurveillant basangani basali démonstration oyo bongo na église vraiment ambiance était au top donc esengo na biso yango wana tosepelisi tata nzambe toyebi ke tokosa mapamboli bon mpo na basurveillance ya mokili mobimba en tout cas place nyonso ozali otamona tata Simon Kimbangu fo kosala mosala parce que lingomba eza partout fo tozala uniforme donc to biso nyonso basurveillant ya mokili mobimba toyokaka direction générale toza na mokonzi moko maître souffert rife asumbe président général ya mouvement social ya surveillance kimbangiste oyo ezobongisa ezokita na se yango na biso basurveillant nyonso tokolanda na kati ya mokili voilà eloko nayoki koloba bo tosi eleki nyonso. Merci papa tosepeli. Merci beaucoup. Tata ba mama bana pasi mokimbangu biso moko tolandi mayema leki na paroisse à Saint-Denis ya solo lokito ya koloba te bana basurveillant balakisi mosala na bango balakisi vraiment mosala na bango totondi bango botondi tokomi na suka ya programme na biso soki bolandaki biso malamu tosengi merci na équipe technique mobimba ya masolo Kimbangu na elobeli ezalaki wa bino ndeko mama Fifi Ndongala botikala malamu nde tomoye na mbala nsima merci.